miso. Nazana maina miso ya Sabino. Soto tiki mboka na biso boy. Tola mukajo mususu. Même dans ma barre, ma boîte de nuit, pour la mukajo mususu, ba bombardement tout le monde dans les pays arabes. Ba bombardement tout le monde dans les pays où le terrorisme ils ont dominé. Et côté des gens à Goma. Ba tona kata du verre, ba congolais kata du verre. Ba message na bango mais la moko na bango. Bazo sakana bazo nganda kuma histoire tout de bien mon mboko te mais la Goma la soirée à lobby c'était terrible. Vous êtes voyez la vidéo autant dans les réseaux sociaux mais vous êtes là, vous continuez toujours la pongi et depuis armement ougandais écoute na mboka na biso, police rwandaise écoute na kata mboka na biso, armée française écoute na kata mboka na biso et ba congolais vous êtes là, vous gardez toujours silence, vous faites semblant d'être vivre en sécurité dans ce pays. Quel pays? Nous sommes comment les Congolais? Nabala mikie ma société, nabala mikie ba katani ba mitou, ba kinoa qu'est-ce qui ne va pas? Tobi manazira ba kambo yo sala meza raté na mboko. Maleko mbote. Je crois que c'est Sengote. Il y a comme on a ndeko na biso congolais kobimisa mai na miso parce que ba congolais baza abandonné complètement. Donc yo congolais bakozwa yo bazoko boma yo interventionnalité pona nini potozala armée. Alors nyonso bozomona wana ndenge na bana koloba na bino l'air nyonso. Problème na RDC eza problème moko. Problème ngoza nini? Armée. Eza na boko na biso te. Soki armée eza na boko na biso. Nde bato basi ba kima, nde bato bana kimia. Ndenga lobi ba bombarder. Bana ba kufi nyonso zoleka, mais nani akobimisa mutu ata aloba. Il y a une dame qui m'a appelé, je crois, hier, elle a dit, ah papa, vous avez raison, hein. Donc, nous sommes la députée, la sénateur, nous sommes les sénateurs, les députés, ils réclament leur salaire. Mais pour nous, loba, rien. Ministre, mais c'est depuis Mobutu, nous avons l'armée. Mais ceux qui sont armée, bana oba uti na Rwanda wana bazokota vers Goma, Lubumbashi, Kinshasa. Esi babundaki. Soki tozali na armée de ba Rwanda bakotaka te na 97. Mais parce que armée zalaki te ba uti na musika vers bakoti. Et ça là combien de temps? Et nous demeurons à cet état. Donc oyo nyonso bazolo baka ba élection banani, ce sont des néophytes na politique, ba politique. Politique ya lifu ba fanda di ndenge ni gero yosi la te ale yoza président nomele biso 300 na mutu ya armée ya ba congolais lobi gere silia mais lobi gere silia mais basali nini plus de 500 officiers étrangers na kati mboka na biso Chilombo so ba meki ba bombaye ayebiamo. Sikoyo, ba officier baza ya bisoté. Mais 51 jeep et yé na disposition ba généraux. 51 au tilo basombi. Pour la kabila bango. 51 bokoyo ka yango. Ba otiko bombarder bana ba kufi scandale na Goma. Mais est-ce que RTN c'est bozo ka azolo belango? Bana oba kufa na mai de mami bali na mama na bakazo kolela. Est-ce que na RDC awa soki mwana moko akufi nde mwana mais non batu soki de prison mais bana ba kufi na bango ba plonger bazate ambulance zate eloko ezate mais c'est regrettable. C'est depuis je crois 77 comment ba ambulance au kasavu batikaka tant ba bomi ngo nyonso ba teki ba pinya na bio nyonso depuis 75 mais 77
nini ezala so na kini te ambulance ezala so na kisala te bandeko nalakisa bino kaka nini me likambo koloba so ya te Tshilombo bayokanaki azwa 10 ans soki Kabila areprendre le pouvoir te azwa 10 ans mpo nalakisa bino ke mboka na biso eza ya bazoba mpo nalakisa bino ke mboka na biso eza ya bazoba mpe tribalisme eza eloko malamu te total Voilà, bandeko. Bamindele tango batali yango, ba Rwandais tango batali yango na ba Ougandais ba Tanzanien, balobi effectivement ba Congolais ba zoba. Parce que groupe wana nyonso bazana sima ya Tshilombo. Bayebi que 3 ans le bilan est globalement négatif. 3 ans aucun investisseur a na mboka. Souffrance là au sarate. Bazo lia ba mpuku, bazo lia ba nyao, siko ba komna ba nyoka. Mais tala groupe Bazulier pour CPLA, Bazulier ba militaire, pardon ya ONU, na ba soldat rwandais na banani, barabi ato tchayo wana yo président, azo CPLA, allez bakasaye bango nyonso so comme c'est tout un pays na simana ye. Mondela tali abi oui effectivement bato ba zoba, alors président wana aza congolais. Alors bino so beaucoup ça la révolution pourquoi? Beaucoup ça la combat pour na nini? Et ça a sens à tamukete. Parce que tala bateau bazana simana ye. Tala bateau bazo la kolia ezate. Mais tala bateau. Ah, biso wa Congo za mawa. Mawa pona biso wa Congo. To sangana na bateau moko otoko sangana bango tamukete. Bazo le lanzala. Bazo ko applaudir moto za torturer bango. 32 ans de pouvoir de Koti Mai. 18 ans oyaye Mai. Osu pareil. Mais Nzambe yemo so kama lui me batonga na pesa bango mboka etondi na kita. Mais ndenge ni bato ba dirisa kango baza mitema mabeko leka Satan. Mitema mabeko leka Satan. Oyaye ko so 32 ans de pouvoir ata ambulance te ata moko. Bandeko, nous avons un enfant qui est avocat et cet enfant est parti na mbandaka kuna aliki na bani tout ça. Abengi. Abi maman, nazana mbandaka mais je me demande ce qui mbandaka na yoka na sauna kini za yango. Babini mwana akena mboko mususu nini wana kaka na kutaba mbandaka kuna abe ay mama ngana solo bana yo peut-être on bana tshaba commentaire zwa billet yaka na mbandaka ogolela atuli mobutu aka mungala ndeko eza mawata na muna kake yo oza vie ozo kumisa mutu moko oyo asali rien alobaki aza mutu mboka na bino asali rien na mboka oya bino. Mais si ta femme fait plaisir mais non ndenge noko ambadaka lisala lisusu nazala ndeko moko awa collaborane aza na lisala après abi kuna même téléphone apamba ndeko mais ils ont un bateau petit de l'eau comme ça au bout de Bali. Ah, Congolais, c'est vrai, il y a un oiseau qualifié soit zoba dans le monde entier. Ah, biso Congo mawa vraiment to sangani na bato. Nazali na ndeko moko awa azo kusangwana.
Nabine ndeko oza mutu ekwatela bia. Nabi Ngwanda sani na RDC le défunt Ngwanda. Oh ye mutu alobaka Kabila za Rwandais. Nabine mais j'ai l'impression que vous ne comprenez pas ma question. Est-ce que vous comprenez la question? On a comprendre. Oh. Mais non, on va te comprendre. Ah mais on a comprendre. Je reprends. Ngwanda salani na mboka na biso. Oh te yem talobaka ki ngabi non, je ne te parle pas langage yem talobaka. Na tunyo asalani na RDC. Bon, na Équateur asalani. Oh rien. Ah. Aux assure que rien. Mais aussi comme ça pourquoi? Ngai, n'a comme ça mutu oyo asala rien. Nga. Ah mais pourquoi tu causes baso batina niveau ndeko ngai? Mobutu na pouvoir bato Équateur na sima na ye. Quel que soit ses méfaits. Oyo 18 ans bato ya Katanga na sima na ye. Oyo 3 ans bilan globalement négatif. Balu batala fulu na sima na baso kumisa ye. E kasi mboke bongane ni bandeko nanga. Pourquoi tu crois qu'on a mis ce pété? Au lieu Mboka, ils ont toujours dirigé les barbares. Mais pourquoi tu crois qu'on a mis ce pété? C'est grave. Moi, je suis pour Kokabwana. Ce qui est vraiment. Et c'est impossible, mais c'est. Non, tu crois continuer que Namboka, ils ont dirigé les barbares. Oh, il y a ce qui na 65. Ti Akimi, Koboma, Congolais, Koboma, Congolais. Pourquoi tu as commis boy? Bah tu as côté on a dit que la vidéo a été pour ça la vérité. Et ça m'a ouais. Bah on a ça la vidéo boy. Ça fait 4 ans. Par hasard Nathalie Yango et comme on a 40 000. Mais ça va. N'a pas histoire ya mboka. Ce qui 300 personnes comme toi Nathalie Yango, bah tu as 300. Mais au fur et à mesure bah les autres poussana et comme on a 70 000 bah tu vas bah vérité. Yo autant na yote mais ekendekete ti au mona 70 000 ba otala mwa ba vérité tala mwana mboka nega zolela mais to komi pourquoi est-ce que to komi pour Félix est-ce que to komi pour Kabila to komi pourquoi est-ce que ba yeba katika na est-ce que to ina la richesse alors ba disposition ni ba zwaka pour na côté wana. Après moi, c'est le délige. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce langage. Parce que le langage, on a été. Le langage, on a été. Après moi, c'est le délige. Parce que l'interprétation, on a dit ah, si on a accueilli, on a passé. Ah, mais bien sûr que oui. Mais pas c'est moi, marque, nini. Il y a sorte, nini. Il faut analyser un mot. Macron, yo jamais, tozoka qui a comme bongo na RDC. Ba mitera parce que bon na RDCT yo tika mboka na yo zumbongo we ko bomba na Suisse ba travailler na wo oyo ba Congo ba bengi kibulu différence za kibulu obi kibulu nani niama les fonctionnaires ne sont pas payés au Zimbongo au Kosovo hotel na New York différence za nini na kibulu na mutu wa ndengwana Bakongo ba mutandao kibulu mboka na yo batala nzala mboka na ofuta bangote banda kuna Suisse banda kuna États-Unis banda kuna Brésil banda kuna Maroc banda kuna Afrique du Sud banda kuna France banda kuna Belgique. Est-ce que kibulu to mutu tala lelo nga boka obala na boka soki yo autant que ça licencié même aux doctorat soka na mono zo ba point positif ya Mobutu directement na déconsidérer yo bara mona déconsidérer yo na mono so te stra 50 Egypte tilo ba auto somba jeep pour corrompre ba généraux ambulance ya combien ambulance ça combien ambulance ça combien. Alors, ce qui pays, ils ont dirigé tout le temps par barbare. Barbare, ça nani. Mundele, abanako benga biso, ba barbare n'a pas évolué. Barbare, ça nani. Barbare, ça considéré animal, niama.
Bon, évoluer. Évoluer, c'est-à-dire, mon moko, bazo considérer, asa à peu près na bango. Baba non bengue évoluer. N'a pas expliqué, bien, on y en et n'a pas expliqué, professeur, il y a évolué, belé. Et professeur, il y a barbare, belé. Mon dieu, là, je mon dieu, là, il y a un peu la dirigeant à barbare. Aïe, que barbare a le côté. Mais évoluer, à sa gestionnaire. Moninga Leli, hein? Moninga Leli. Ceux qui ont la vérité, quand la longue a été, parce que nous avons pas regret belé. Ndeko, bon, mon vidéo oyo, tant on a talaki ango, ngama emise biminga, to landao. Couvé dans l'imposante gare de Dakar, le nouveau-né du plan de modernisation des transports est sur les rails. Les équipes peaufinent les derniers détails avant une possible mise en service du TER, le train express régional, censé désengorger le trafic routier. À partir du 28, les trains vont rouler. Ils ne seront pas encore ouverts au grand public. Une montée en charge progressive. L'objectif est de transporter plusieurs dizaines de milliers de voyageurs chaque jour. La ligne doit relier les 36 km séparant Dakar de Diamniadio, route d'ordinaire bondée. Pour cela, les trains atteindront une vitesse de 160 km/h et pourront transporter 115 000 personnes par jour, de 5h à 22h. Pour un ticket de première classe, il faudra débourser 2500 francs CFA, soit environ 4 euros, et jusqu'à 1500 francs CFA, soit 2,30 euros pour un voyage en deuxième classe. Je trouve que c'est un projet révolutionnaire et je trouve que c'est un vrai patrimoine. En plus de cela, le train va servir vraiment les Sénégalais. Le train va permettre de fluidifier les circulations. Depuis le début des travaux en 2017, les reports successifs du lancement alimentent la polémique. Plusieurs habitants dénoncent des expropriations et exigent d'être indemnisés par l'État. Avec un coût estimé à plus d'1 milliard d'euros, la société en charge du TER juge l'investissement impératif. Si on ne fait rien, si on n'intervient pas sur la mobilité des biens et des personnes à Dakar, nous perdons 100 milliards par an. Au total, une vingtaine d'entreprises françaises, turques et sénégalaises sont impliquées dans le projet. Pour le moment, l'exploitation et la maintenance du TER seront assurées par la SETER, une filiale de la SNCF, la Société nationale des chemins de fer français. Selon les promoteurs, 1000 emplois pourraient être créés. Balobi, écoutez combien? Plus d'un milliard. Tout ça dit 1 milliard 500 et 2 milliards. Et ça, il y a 5 ans. Banda babani musala wana pour ba train wana na Sénégal. Et ça, il y a 5 ans. Bande kunanga. Allez, boluka bakaye, boluka batabayele. Richesse à Sénégal, les années. Bandeko, richesse à Sénégal, les années. Kassavou Boutama Longwe a tiqué 13 milliards de francs congolais. Tokenda, 13 milliards de francs congolais, et on a 1 franc congolais égale 2 dollars américains. Donc, fois 26 milliards na caisse à l'État. Alors, Oyo Balobi, pour Bassalango, écoutez, on va appeler tout ça 2 milliards. Mais il a coûté 26 milliards. Et 32 ans. On a qu'à pouvoir. Ambilasté. Ambilasté. Bon, t'as tout dirigé Sénégal. Ceux qui habitent à 32 ans, et à présent RDC, habitent à 32 ans. Et quand ça n'est yo ya ko ça sur butu ngana tout sola comme ça tous les gamins na média ngana yo au sabwa 32 ans oh on va c'est 5 ans 2 milliards yo 26 milliards ah ce qui est grave au kimi au tiki rien à caisse à l'État au coût qui 26 milliards au kimi au tiki rien à caisse à l'État donc so comme ça Mobutu na romona yo ozali ki bolo net Mobutu ozamo ki bolo net Mobutu 32 ans richesse en Sénégal les a quoi elle Mobutu akutaki ti accueilli pays moko te sala guerre na biso
pays moko te sala guerre na biso oyo Rwanda eko kota pana biso eki guerre te mais eki guerre te bako tala balemba na Kabila bako tala balemba guerre te comment ba rébellion ya mikebiki ba ex Katangais c'est quoi ça c'est quoi biso na kini kutu to soka ko kuna guerre 80 jours na kini to na biso bien to soko lia bien comme ça bien ba rébellion mulele c'est quoi ça rébellion c'est le côté mais rébellion c'est le côté pas c'est bino na bino tout ça agressé te bandi ko ça mamingi 32 ans okuti na kini chaque compagnie na ba dispensaire na yango obomi yango okuti eza na nini yango obomi yango okuti pora matani na babato yo yako lo balanga ike mutane na za congolais ndeko soko ki na sel ba vidéo je connais mon pays kotala mote soko za mto obutu kotala mote po okoyoka kanda moko nazo prévenir yo okoyoka kanda moko mais ça ba vérité mais ba oba koyoka yango ba no panza yango partout tito omona batala yango 2000 10000 100000 tala ole ozoka basi abato bafani ba mboka ba ko bina na stade basi bafani ba mboka na bango ba ko bina na stade lobi ko misa bango basi na yo lobi molimo na yo ekozalaka jamais na kimia ezotelengana Pedro Kanda lo bango na ya mutu na bino mususu wana criminel moni mezo tunga tala sikoyo mboka ya suna kimia te batiki kolia ba nini ba mboa ba nyani esili ba komina ba nyoka voilà au moins na Kasai ba comme sur le banyoka parce que rien ne va alors bandeko tu éviter ce qui mama Bazaiba soki liboma tonini tokoyoka yebiso nyonso. Alors Bazaiba libome bandiete bande kononga Bazaiba libome bandiete au monde ko la mendiante ko la mendiante c'est ko mabe voilà ça pas maté bozalaki bomoko bokiki mu Genève souci ezalaki ete peuple a gagné élection lelo yo mwana mboka Félix Tshisekedi a gagné élection bokoki ko sangana te na bosenga balimboka pona ko sauver baibali kokufa kututo moi mama Bazaiba tokoki kosangana te na kati ya corruption na kati ya iniquité un président conçu dans la corruption mboka ekobeba ezali potopoto ye moko Félix alobaki toza bomoko mutu ya kolonga na bomoko komo na ye nani likama akozwa likama ekozongela ye moko alobaki bolimbisanga nasalaki baerreur nazalaki kolala pongi esalaki nga me aza nanu kaka na kati ya pongi yango wana tolobi na ye alamuka pouvoir oyo ye azondima wana ezali kado empoisonné yo moto ozwi toza meme mpa na mawa na soni yo moko ke nazwi nanga 15% mpo balakisaki ye baresultat balobi tala ozwaki kaka 15% kutu shadari aleki yo me tokotia yo wana mpo yo garantir baintere ya continuité na biso azwi andimi yango wana ozoyoka bana bazoyemba Félix ateki mboka mpo na pouvoir na ye moko ekosimba te meme na nzango balobaka ngala moyibi ezalaka na suka te maintenant que pouvoir eza na maboko ya peuple toloba bongo voilà bandeko na banzi oyo bosi omona yango tozotala tolanda jambo wandu mimi wenu Enoch Bicha Baguma ninakuja kwenu sahi tena na maono ni ile tu mawazo ni ile tu indépendance l'est et l'ouest doivent se séparer l'est
kulomba séparation de Kinshasa. On ne veut plus dépendre de Kinshasa. Lazima tujikamate en charge. Lazima population na chipeke tujikamate en charge. Nous allons organiser notre pays. Nous voulons notre pays, nous voulons notre indépendance. On ne veut plus dépendre de Kinshasa. Bitu mbili ya kwanza, wanakuambia babomole nyumba yako na bakunyang'anye bulongo yako. Na wanakupatia ingine option kumola nyumba yako wewe peke na ubakie na bulongo yako. Tunaamua tubomole nyumba yetu na tubakie na bulongo yetu. Tutakree nchi yetu République de Grand Lac. On est capable, tunaweza, inawezekana. Tutakuwa na armée yetu ya kujidefendre, polisi yetu, parquet zetu za kuweza kutetea watu yetu. On fera de grandes choses, on va développer chez nous. Tuko na mentalité tofauti na vichwa tuko tofauti. Peuple ya Est, tulamuke, njo langage inatubakilia tu ile moya. Ile tu njo nabakia arme yetu ya mwisho. Kulomba independance na Kinshasa. Nous sommes affaiblis, tunafika mwisho, tunachoka. Shie tungali na energie, na tunapata temps, na respect, on doit être respecté. Lazima tuheshimishe watu yetu, na lazima tujiheshimishe, na Mungu atatusaidia. L'indépendance, l'Est et l'Ouest, nous devons se séparer. On ne veut plus dépendre de Kinshasa. Partagez ces vidéos partout au Congo, partout dans le monde. Batu ya Est, tunaanza kulomba séparation. Tunalomba séparation, nous divisons ce pays, tunalomba pays yetu na shie batu ya Est. On demande ça, je parle en Swahili et je parle aussi un peu en français. Mungu atatusaidia na ndio langage moya inatubakilia. Nous devons nous faire respecter, lazima tujiheshimishe. Atuheshimiwe, tumeuzishiwa, sa lazima tubomole nyumba yetu shipeke na shipeke tujenge kwetu na develope kwetu. Partagez, c'est votre frère. Merci beaucoup. Amen. Bandeko. Uzamawa. Biloko eza ebele mais etikali vaillants généraux des FRDC, Monsieur Tshisekedi tente de corrompre votre conscience, tente de ligoter votre âme en vous donnant ces jeeps. Ces véhicules ont été acquis avec l'argent de la République. Mais ce n'est pas sur base de jeep, à cause de jeep, que vous allez être aux yeux de l'histoire et de la nation complice de la balkanisation. Ne soyez pas aux yeux de la nation de l'histoire traître, complice de la haute trahison à cause de jeep. Vous êtes des vaillants militaires, des vaillants généraux. Monsieur Tshisekedi, c'est un président corrupteur. Il a cyniquement corrompu les députés nationaux et les sénateurs avec des jeeps. Et il pense que vous êtes des députés ou des sénateurs. Il a vassalisé les députés et les sénateurs de l'Union sacrée de la nation. Et il pense qu'il peut aussi vous vassaliser de la même manière. Que non, ne soyez pas complices. Chers généraux, prenez ces jeeps, mais protégez les députés républicains qui vont amorcer la mise en accusation de M. Tshisekedi pour haute trahison. Prenez ces jeeps et protégez les peuples qui vont actionner une révolution populaire pour l'article 64. En plus, cher M. Tshisekedi, nouveau dictateur congolais néo-léopoldien, ayez un minimum de respect pour le peuple du Kasaï que vous avez abandonné pendant 3 ans. Pendant 3 ans, vous enrichissez de manière faramineuse. Voilà, celui-ci aussi ne comprend pas. Badjip wana eza pona banani, badjip wana ezali pona ba généraux. Ba généraux wana baza ba congolais te. Plus de 500 généraux baza ya Rwanda. Voilà. Alors bandeko, naza biloko bila ko tia meta ezate, nazo luka botala mandiante. Ndena lobaki ko ba mandiant bazaka na Kasai. La plupart des mendiants bazaka ba côté kuna. Botala sko mandiante oyo tchala mwana mawa. Sura bi mawa bandeko nanga eza mawa. Tchala mwana mandiante. Voilà. Bandeko na bandi bomonika mwa extrait ya tchala mwana mandiante baye kotikele biloko na Olive Lembe azala musalate asepeli alobi meme ba bilobela na kotina binango ndambu po minute
esili. Merci. Ti okomela poison, ti okomela poison. Na ki flatterie na yo. Eh, mutakomi zoba pona luka kolia. Mutakomi bilobela pona luka kolia. Et pourtant nous allons à na poto. Eh, kasayene, bakasayene. Merci Nayo. Merci.